Opesa c'était na martote pour batonga arche opesa c'est maloba Jacob Enezaou awela no pangote awela c'est maloba ebimie ba ya tata maloba na yo yangola seli kondima ondime nazali penza wake tokutana yaka tenga nazali na ngai yaka mafuta ezali ezongengisa bafi bato bazotonda moyen te. Bonjour. Maman, est-ce que vous Nazo rappelé yo. S'il vous plaît, maman. Bonjour, maman. Bonjour. Avec beaucoup de respect. Police, maman. Ah, moté papa. Maman, plainte c'est ça à la police. Vous savez, mon exemple, on a se représenter. Problème est athée, bah, quand on a besoin de rekende pour se défendre pour zoni là. Tout ça, la présence est dans le bureau, c'est tout. Ils ont trouvé pour tout ça. Bon, maman. Ni kama esi la biso mbalete. Nani? Oh, mais yo funda nga yo lo bay nanga clair et net. Maman, mais question yo a ko ça débattre. Bosola. Maman, Kiki na zamba kutu bien. Moi Kiki bien. Mais on a mono la gambelo so maman, on a fait. S'il vous plaît. Hein? Aux hommes colo, il faut aussi respecter. Papa, bon makambo on ndenge zalaka na ko kadamno quelque chose. Vous comprenez? Na ko pesa na ta $200. Bolo baneka raté à Tikali à Koyasima. L'État Bomaoté, s'il faut qu'il se représenter au son guinayo. C'est simple. L'État Bomaoté. L'État n'a pas battu la bino, va bien la bino. Moi, son akanga zo somba zazu. Moi, so pakola zazu bande ko nangai. OK, expliquons maman la mise à mandat au expliquer. Nous allons poser le ballon à Waté. Yo télé misa ntoto na auto qui na bureau, c'est tout. C'est simple. Na zelo onanda ko papa to kende. Non, maman, tellement avec beaucoup de respect, c'est là où on a tenté au télé, mais on a même $200 Toi la pose à mon côté. Yo qui est na bureau, on a commandé c'est tout. On c'est tout, c'est quoi ça? Ça Zahir, copé comment? Papa. Yo kasi kuna se bamone ba barulia na bango ngo. Yo kasi ba kenanga na prison. C'est que yo osala na ko ole ça. Eza question bongo te na okele pe prison te. Na ke pe prison te parce que moi maso na kanga zo so ba ça. Ça débattre maman to kende. Oui, André. Bonjour maman. Bonjour. Maman, bonjour ici. Amen maman. Maman, iyenga kuna moite maman. Nazo banga mami yenga yo sumba na michopo. Maman, toilette depuis 20 heures, ba de biso to melango 2 minutes avant to liati. To sambeli 10 minutes avant bolia. 2 minutes avant to lia. 10 minutes avant to lia, to sambeli na ba 19 heures wana. To lia ko to biso mibale. Maman. Nazo banga yengo yo sumba na maman depuis 20 heures tisiko mami zo kanga mati yo kanga yo melaki mafuta to mela ete nganga baki ya banda nanu comme ça na aussi la semaine prochaine yo mérite te ngayo yango to mela ngona mbaye na ndako c'est kaza biloko ya liaki pour mafuta huile d'olive bomakate maman huile d'olive sumisakate c'est que kosala ba toilette o lait musu azosala ezale musu ba milimo mabezo bimana na lobaki yango maman depuis 20 ans nga na lobaki yango ninia soki mabeza na kati da bino ekobimana nzela konena ekobimana nzela masuba ekobimana nzela osala maman depuis 20 ans eza ba délivrance c'est un problème te ekosila nango masomela ekiso na pharmacie ba o ekanga libumu melisa yango na misu to changer nazo banga maye ko ya kosila maman na lo zo mayo bateka na pharmacie o ba kokisaka melisa na kiso bakanga libumu mesili eza délivrance il y a un problème ya délivrance faut que na mdone na hôpital te saka biloko ngala sali ya likamoto ya banga maman wona délivrance na lobaki ni mukolo bilo boyaka na baki boko nena ngo ya konena to boko suba ngo ya kosuba to boko sanza ya kosanga et délivrance na délivrance ya kala makambo ebele depuis 20 heures maman
donc tinde na bimi boye mama nanga Sephora mwana nanga Sephora nazobanga bayoloba biso na lupango mutu mosusu akota toilette te banda yakangamaki mais bozwa ne bosala ngo na po boya bino mibale sala oyo nga na lobi na yo tobandela likambo te Sephora sala oyo nga na lobi na yo okomona ke bokopesanga raison eya délivrance eza baokangola ye mama kaloko olobi délivrance kasi nandimi kasi eza na kimia mwana nzambe abanga te soki aliaki biloko en tout cas biloko limbo mbanga aliaki. Ouais, atindaki $1000. Moi, j'ai utilisé juste $200. Les $800, on a tiré nango, je vais voir comment est-ce que je peux faire parce que il faut changer basuki, il va m'embêler nango nango fa d'aller. Faut na tailler na façon nango. Attends, je te rappelle. Non, s'il te plaît, aujourd'hui, je ne vais pas crier. Mais attends, s'il te plaît, soyez les bolingotés, tu n'as pas des histoires à foutre avec moi. Oublie cette parcelle. Oyakate. Oui, pardon. Naïbike. Comment non déjà dans l'engagement non. Ah, tu m'as raté. T'es pour Naïbi. Et en réalité, n'a pas qu'à forcer. C'est bon, madame. Mais Nazaka n'a besoin de son. J'espère que vous bien maladie Ariel Abdelaka. Et ça, que bon soit quoi au monde après mon maman Koboé, à zone qui n'a mais tout au départ quoi qui a la mukate. Tu me mets dans l'hôpital, mais on a besoin de bon. Et on a dit, attends, moi signe à reconnaissance. Na ya tavers, yo na sengo kaka aide. So ko kika ko sunganga pona na hôpital pona. Pour la petite soeur, à quoi on l'a moucaté, on a dit qu'à aussi au Sungama, pardon. Je comprends que tu es avec toi, en tout cas je comprends que tu as mal. Et surtout ton zone nous sommes mis sur le sang, ils sont pas si bien passés. Ça m'a pas permettre de me habiller la maladie. Et surtout vous avez un bon moyen. Donc il n'y a pas de parler qui peut s'impliquer. Apparemment, il y a une fondation. Tout le monde a des côtés. Ah ouais, je vois. Banda papa, ma famille papa. Ne me rappelle pas, je connais l'histoire. L'histoire n'a bien. À part quand maman a dit son Nzambe, toi, on a mis tout tes gens. Autant quand même, non, aux a diplômés. Donc, au début, place, il faut bimé, le bandal va commis ONG. Oui, bah quand même, autant qu'il va commis ONG. Ah ouais. Ok, on a ça ONG. D'accord? Nous avons fait orphelinat pour le bac papa pour faire tout ce qu'on a maman. Qui n'est pas ONG. Basongayo. Ce qu'on a dit ONG puis bois qui si yo. Luka n'a pas officiel l'État. Qui n'est pas d'institution ni au sur Mboka ou. Les là bon passer la bien. Moi, je ne suis pas amusé en songayo. Et ça m'balle me sauver à ce cas. Et puis, si vous avez poussé pour apparaître, tout le monde va bien ex. La chance d'être t-shirt. Oh, mon sang de commander sur le boy. Mais mi bala ngoyo linga franchement, n'a évité hein. Ba mi bala ngo kin baraboy. Bazam même pas mesure au cabelo $10. Elle a changé à tout. Na démarche. On a mambo juste. Est-ce que c'est clair? Yo mena huile d'olive te ngape na milango. Ti. Biso chaka moke lembo hein? Comme toi ça dirait mi suppose bi mai banini. Ko seka te uzo seka poani. Mama, likambo ngozo sekisaka ba mona ke mo mbali oyo soka lieki biloko nini ba ko bebisa biso ka ngamba. Et pas kata. L'homme prudent voit les mal de loin. Et ça bloque banaliser te ko seka we. Pour moi si nazo réclamer déjà que mbaye ne connaît les bomezo kangamate. Répercussion na ngoya osuka wate. Te loko ezate mbana ngaba la kinya. Et bakata. Ko banga te za mobali te loko ezate. On va sans force aux angwa. Hein? O comment comme ba sans force ni ko ligana ngambali. Makamo nzambe libumo mutu libumo ezoleka libumo ezoleka sans frère. Hein? Batela kinya. eloko eza na mote batela vraiment kibia mobali epana noe opesa sete na marto te po batonga arche opesa se maloba jacob enezau
bawela lopango te naye nanga koswana te mama nanga ozokokanisa mama ye ya mpo aswana naye koswana te ni mpe kofinga yo te mpo nayebi te osi ojwa yango mobali osala mpe likambo te ya makambo ya vi ayeba kuya la vi okima ngai te sefi wali mwana na ngai wali mwana na ngai pade nongo moni ngai awa ngai mama na yo oyebeleki na yo ndenge maladi wana etungisaka ye mama ndenge nali awa kisi na moko yali te kisi tu esili ngai na ndako lukambongo mpe na jumbongo te yaya na ye mosato ndeko na yo aki kutamburaka mpe atwereko te yango mwana na ngai bato esika mosusu na kokimela yali te sunga ngai mama na yo opesa ngai na kekesozi mpo nasomela mwana oyo kisi ndenge yali boye alei na kolia te na ngai mpe mama na ndenge na kotambola boye kolia nalei te na mokate na ntina monoko te mbisa ngai yali mwana na ngai eleki eye eleki totala makambo mosusu pardon sefi mbisa ngai ata mwa kekesozi nasombela mwana kisi mpo moya te pardon sefi naye kofinga yo lelo te mama bonga tofingi ofinganga ande sani nde change nde na longo na ndako oyali kaka seki na kozalaka mpe longonia yo olonga na yo en tout cas mama na tozala na $1000 mo awa napesi 500 bamama batia provision na ndako bayaki odefisanga chainette mo boye ezalaki 500 napesi avance ya 300 de en tout cas ma 200 nazalaki nango napesi bon nanga atilanga mo baprovision na ndako naza nango te so oyaki no avant so oyaki ata ba 6 heures na ngai napesi ome na minute oyo naza ta lelo te nde nafandi sefi bona obima be sefi mama me naza nango te ofinganga obelelinga mwasa bainfection siko yo osala nini epa nanga nanelo te nga nalobaka te mwasi ya mikobe wana efese wana nde yango okangama yango na motema nde osali ngai rakini osali ngai rakini wana rakini otingai na motema noki osala rakini te mpo oza mama me naza nango nde merci jo bande mwana na ngai kende malamu mama mosantu mwana na ngai bololo ya mwana etura ya mwana mibali bakoya ya ndenge na ndenge okolinga te ale moninga na yo abeti yo mosinjo mosinjo moko te eza na mama obeta ye mosinjo na mingi kosana na yo te eza nde te kende na yo problème te oyebaka opapi na mbeli bakopapa yo mpe kaka mbeli nango papa merci mama merci olongi na yo nazwi mbongo na nga napesi mbwana Yallo bonjour. Oui, papa El Konga. Moi, c'est Nanga. Ah? Oh. Depuis Ernie. Oh, 20 minutes déjà. Oh, na benga, s'il te plaît. Na benga yo. OPJ. Ah, papa OPJ. Sambi ça y est. Azo répondre na ba acte na ye. Ouais. Et ça, eloko oyo ngai na pekisa qui est mon OPJ. Je te dis ce qui est vrai. Dès le début, na bina mwasi tangai, okoko sala makambo ozo sala te. Ayokanga te. Aboya ko yokanga, elle n'a pas écouté. Lui azo répondre ba acte na ye. Ah, ba bêtise na ye, et rattraper ye. Ba bêtise na ye rattraper. Ma papa, je ne viendrai pas. Boromona ngaite. Naroyate entendre décision nous serons besoin. Bonjour kaka, moi je ne suis pas papa pardon, j'ai d'autres choses à faire et si yebise mon ba na lobe royate. Au passé te oh nabi de na OPJ na royate gabi. Na royate. En fait écoutez, tala. Moni bato ba initié que na makata makambo bino bo no beta tolo de femme d'affaires. Moninga zolu kambongo toi yozo dinga ulu kambongo te fainéant égoïste tout ça benga goigoi tout ça kende ko zo mari kende ko zo ibakata bango nde siko ba kende kuna hein te o mari ne ibakata ngano yate o mankenga respect nga mobali na yo à cause de business wana mais na on a déjà oyebi
Na tina roba mingi te pardon. Pardon nakati. Epana noe kopesa sete na martote po batonga arche kopesa se maloba Jacob Enezau mawela no bango te mawela se maloba ebimie pa ya taka maloba maman, tu es déjà liwa, Koufi déjà te kunda déjà maman. Yo bana ko continue kulila ti wapi maman. Ndongo le la bien si ça biso nyonso passe, poza mutu moza ki cher na bipa na biso. Aya za ki meilleur ami na to utine musika maman. Maman baza mutu mo kita to bi keza short o tika ina ngo ko bosa na ko wana za mwana na yo. En plus, Dorcas, rien n'a fait quand vous bisoupi toi bana. Azaka mwana yo moko tukomo. Bisoupi toi bana. To bando yao, to mesana na ode mama. To lingate to mona yo obando lila boye, o raisonna Ariel tant que biso to zawana, to kozwa sona binopi na routine daté na ba onyo so Ariel ando sala. Malgré maladie Ariel ando be la to bien sûr. Abando kanga mama to zala wana ka kono soutenir. Tukuti kabino jamais bobandoli ya mosantu ya pardon kolila souti pardon si déjà na pina za moi si bozwa ngaka ndi bondozo Ariel mama naza na pona bino mama na kotika note ko kwa Ariel akei na sundola bino non mama to koma déjà famille boyebi na yebi bino bosela nga cause ingrate na famille ngo boza merci merci. Oui, allô. Dans ça, ndako. Oui, namona ya mbeba. Bonjour, bananga. Bonjour, maman prophétesse. Boye pour la prière. Tu es pour la prière, tu es tous à la police. Tu es pour soyez au courant de dossier mon kuna yona papa, qui peut représenter, va poser nous quelques questions, va libérer nous ressources à la ville. Dossier ni le monde. Oui, bon, on a bureau. Oui, bon, on a raté. On a besoin de yo, dans mon bail, dans l'autre qui est dans le bureau, c'est tout. Pour que soit question de mais il faut que tu aies bino ma question. Parce que na kola kisabino pe bokola kisanga pe mikanda o etini ke bozo na na ke na bureau. Maman, s'il vous plaît. Maman, bonjour. Bonjour. Boni, ça m'a candé au la police et bazala besoin maman prophétesse na mobali na ye pas qui représenter pour Mbaina Seng. Papa, Nala prophète. Papa. Prophétesse na ye. Ogangate s'il vous plaît. Na ogangate mais on se met dans la confusion. Soit toi na bureau mamutu on na bureau c'est tout et ça c'est donc que bureau prophète to prophétesse. Mais moi c'est là aussi. Prophétesse. Mais moi c'est là aussi. Papa si va toi qui ne Yoka. Naza mobali ya prophétesse mais na prophétesse s'il vous plaît. Yenda za prophétesse s'il vous plaît. Babenga ngo association malfaiteur. Na muto za prophète. Na muto za bona gasho ozwa ngonzi mono. Mama te. Adeba.
Vas-y, moi c'est mon tour. Moi c'est mon tour. Moi c'est mon tour. Maman, si ma tour. na meki kobenga mama Domitine Makenza motema papa adilondole aoyambanga te na bengi mama na bengi suka na bengi susu mama Wivine Mobindi oh bimisa album ne yanze mona kitoko to sa kaka boye mikolo album déjà sur le marché bino nde bwana reta mama Mobindi aoyambanga te ka il faut loani wa Allemagne ba bimisa album na ekulusu en tout cas album on se dit kitoko mais tout ça tout ya c'est faux ya nanga moko meilleur couple de l'année un petit câlin ya nanga bolingo ya pour ça ko bien non auto nga bino oza bino de passage au train la jatesse wa no perception de Kemba moko Maman, bon côté, c'est le palani. Bah on va dans bon dépasser. Bateau ba yo jouer loko ba vanda toti. C'est bon ça. Na compagnie bien. Boni boni. On na ngai bokutani. Mama, oni lelo, tongi tana butu inda na uyokati. Na okepeti. Papa, un peu du respect, ok? On se connaît pas. Keba, hein? Faut au président Bamona yo. Na kebisi yo. Boyo nani? Kolukanga te ko papa ni wana osepela na nzoto te ezeli boy ko ya na mabele yo même de kweza yo ajinoka oika ko molo bananga na keba papa moi si no neno la nyongo alongola boni boy kolongola ete ona ebisa yo to techo na sauter fleur na pusanela yo yamba na momila yo Mpona yo nena pasa no mo bien bobi bo mela te bo mama mama nana mama lokola yo ola tsemisa ola tsemisa yo salanga o salanga wala dire afasa pa po mela kunda pa keba yabisi yo to ya senga nyongo nyongo oui nyongo ipoma na yo jonga omani mosi na yakimi ngana mbai na toteka bilamba bilamba mse utakachuke pa yawe mabanza gasonwa oloba le bien yawe mabanza wala besoin ba communauté oh c'est là non normalement pendant on a une explication pour yo pendant na mondo yo ko teke lamba yo ko teke mataba ni na taille lamba taille es yo pendant on mona pendant linga la profiter yo mama na se peli somo ba bo kilo nenga sa na se peli sa public on va supporter na bagamba na sko mama bo kilo na yo na se peli sa public sima bo kilo ba na maboko ga ya na ona timu sa yo na yaki yo on a bandana na mwasi yo osana yo mama chabo moi si on fout à mort wana futa wana bosa ba kimisa pamba ba futa e bonde nge moko bonde sani omani ndenge mina kimi wana lo ba bunda te popo lo ba omani mimi kana zuwa kama biblia ngana nga futa mbono mbonge ama kilaba sakana na ngoto
Monsanto. S'il te plaît, 2 secondes. 2 secondes. Ma bien, c'est là. Pardon, t'inquiète. Non. Tu as mon bien ça, moi en bas tout ça, naïb ça yo. Son moni nga faut les cas. Tu as bien fait moi. Non mon bizarre wende. Yo mto comme ça bien. Écoute. Ngai na okamwa yo. Oza mobali na kisasa. Quoi ça là qui ngana le to kabona. Mais il n'arrive même pas aux soins, il y a santé na yo, ni soins il y a profil na yo. Natika dans la mobile na kisasa. Aussi. Merci beaucoup. Natika kozala jamais na mobile. Bobby. Ndenge naza solo, c'est parce que yo mto comme ça là. Écoute. Onan. Avant je ça mon invité. Pas moi. Parce qu'on peut aller pour ça dans ma boy. Oui, pour ça dans mobile na yo, ça dans ma relation na yo, mais pour le cas coco ça, pour changer l'image monde de ça mon malamu. En réalité ça ndumba. À tout moment ba bengo, on peut ça na ndako na limité. Maman. Moi ça va. Qu'il y est compliqué. Na une journée oh. Ah bon? Mais bien très bien. Mais il faut y journée. Na comprendre que moninga malamu ya ka Yesu. Et pas trahir yo, ayebisa la vérité. Papa, na vanda na ndako Stéphie, maman si na o azanda kuna o. Madame. Ayelanga na bandenge nyonso. Pona oyebisa ke na linga mbali. Pona nini omitikaka ngana se nazana mobali. Mobali wana bi makamba osala te ba papa basungaka okomaka loka mambo mbana ese pona la ba promesse o mobali nanga salanga. Akie ko luka Stéphie. Yasi mobali nanga kie ko luka pona nga. Garçon vous avez pembé na photo mobali na aussi. Mobali ya Stéphie. Depuis bazana mona mobali otile. Lobi na mona eba. Yepe amonenga. Atalinga sekilo kwa zaki na idée kaka un jour abebi sa vie nanga. Aya kozwanga na ndako epa na biso ebisinga Martini kovanda boeza mabe tokei na sombelo ata koka omela na bibon na sepelisa yo na memani na yeza na sisa pardon to vandi na terrasse a présentanga mobali na ye na esengo ka nde to vandaki ensemble to kangi photo ndoka lelo ngano se to koma boye eza po na photo wana Stéphie ex camarade na ma femme o azanda kuna yo. Et puis non, tu veux faire quoi que dans moi si j'ai pas intérêt au kabola yo na ye parce que nga tu n'as pas na na souhaité mon côté au zonga les souvert yo mais yebaka yango mutu a détruire vie na biso eza mwana mwasi oyo zo mona mwasi c'est fait proposer nga combien de mibali nzamba yo kanga likona bima zo bana kisha na photo oyo za mobali ya nani la kisa ye loba na ye aibisa ce garçon aza nani on comprend que garçon wana et bon vanda vous savez na bino aujourd'hui la vie continue na intérêt moko te moninga lelo na songo monte mais non na comme ça capital attends na robima ridicule même des fois papa nanga des fois bato nyonso la perdre petite sœur nangai pona yo parce que jour na ka osenga ata aide so sunganga comme sous les knanga moi salinga kufa te mais lelo ana sama bele oyo monenga na eloko pamba je pas intérêt ya kabola yo na mwasi na yo mais yebaka avec Stéphie on vivre bonheur te parce que ngam na présentant ye na bien mieux que yo boza bien bosa vie na bien mais yebaka o bébé sa vie na parce que na bébé ça na leki sa chance na nyonso ya vie pour nous zela pour na ba promesse au pesanga na vie